kolo mukili ebinga na za photo ya vraiment talibi bino orgueil botika ngona nzela kolo mukili na wapesa bino soko lingyo sambwa na vie zaka lo fundu et puis le fundu mobole bimaloko muta maladi et comme ça soko envoûtement au moins musa etaki mali lo kwa yo blocage okoti na ndaku no za bibambo ningi ko somba batoli te soki te ba puku ba kota bikota ko ta porte le kalikolo soko lali ba mateo na mbeti grigri intercession ba ina butu boko ko kangata na quartier na makila makasi so mona ke bele ba tondi na be église ba longwa te alingi église si la te alingi ka pe ba te ya te kaka to prier nde ba bandi kolela oh oui to prier wa azo kanta ndenge shikito akima wa akanti ndenge John akosa ki jeudi wa yokona suka fait du monde ya kaka kolela ka mingi na ba jeune ko libale ya sima matoko lezo kitambanga zo tenga mutoko bengo pe azate tout kala intercession libela ba pesi ndenge ndo futela tata mwasi likamoko za na mboka eyebo ebonga transférer kuna tanga la amone bolingo langu si asinye mbongo ana so baka donc beta kopa jeudi na ko sala yo beta kopi non nini yo tami kumba. Parce que moi, ça peut aussi si bon on a yo qui m'a motivité. Ça indice. Ah non, faut remettre nga. Na Rolando kwa nyongwa mapa. Mama futa mbongo nanga otika la kimia. Bonjour très chers fidèles internautes, bienvenue dans votre émission qui est présentée par le vôtre Roméo Matin du Tonton Bombo, autrement appelé les bulldozers de la presse. Alors je précise bien les bulldozers de la presse, appelez-moi Monsieur les bulldozers et ça l'en a bien. Au travers de cette chronique, Lelo, beaucoup découvrir Bamate à Yakafu, au équipé ça pas pasteur John Lité à pété. Vedi mo webi Lité à pété ndenga pesa do yaki na nango vraiment makasite akina nango toujours na se. O kozala moteur koyoka ayoka vraiment attentivement et puis o kozala motema ya kobomba abomba o pa kozala na makasi ya kosalela asela ekezala bien parce que pasteur na biso atera mamba bien. Até Arabiso Matolia bien et puis et dans la vision Seka. En tout cas, vraiment, il y a un lobby. Avant toute chose, je dis un grand merci au Dieu Tout-Puissant de m'avoir accordé ces souffles de vie. Et puis à mon pasteur Joël Makoba, ma maman chérie Banja Diomède Cécile, bonne guérison là où tu es, ma petite sœur chérie Tania Matadi, Bénédicte Massissa, Priscille Matadi, Vedi Maya de Kati, et puis Priscilla Pambo, je t'aime beaucoup, Meldi Tita, Josiane Simayala, et puis Keren Kinomombo, Tiché Kinomombo, Nalela Bino trop. Et puis na robosa na mutu moko te so na bosa ne vedi na seli sumu babi Gislaine Nzinga Gomez babi vraiment kangi maso na kacha matadi wana vraiment balobi fan moko pas comme les autres. Traitement je dis Arabi matondo derrière la caméra ya ko fongola biso invité na biso ninga nzela nzambe a partir makambo bakuti pa na bango mutu anga na lingaki nzambe mwasi mobali ayeko kuta na makambo yo bato ba le karliboso pona ko transmettre message. Oba lobi na ye e betie libaku yango moninga na sepelaka na muto ayebi na ye Bible te maso banga nzambe na bite so balana nga kutu yeba na Bible te na ko sepelano makasi mais to sa nzamba alingi ki oyeba Bible bandeli ti suka maso to sa nzambe te so na moni faute non na yo pe muto o bandi ba verser Bible ba o ba eba Bible mingi ba koma ko bimisa ba verset moko soka bimisi e kale na makambu na mabe bomoni me ya pesa ngo raison yo kanga comment yo ponami na nzambe pote ya biso lo bana nzambe ko kota biso lola otiki makamba ko te anga ko bongola motemo koti na vie privée na nga erreur or ko sambela nzambe zaka na eloko moko to fungola yo kanga tout le bato bakena église yaka na eloko moko ba verio na nzamba tinike zakaka linganga tosanga oye tikale ko changer ya yango moko lelo to tika makamba ko te ya mutabongo na mutema linga nzambe ba vie privée oya na triko moko elamba moko mikonyo soko minga ngambo o chanjaka te pona nini aye nazo bana makamba mike muta ko mikote ya bino ko mikosala be exemple makamba mono ba pesa ya bambela bino onga na age na yo na zaidi ya mutu na koma komona mbongo soki yozoki mbongo na ba 20 17 ngana sala nini nzamba tiki ngana za na niveau chelinga a permettre ngana zona selo tant royali alingi koma bino batu bozala na ba age ya mikolo mais sambon klanda bango poko bakufa te na pete soso kende toke tala na ba quartier mona ba papa belé 95 ans ça et 4 ans soko tali kolia na famille okina mawa papa on a likambu soki ye ya moi $1000 et ko kaite fa benga batu réunion tina famille te bateka ndambo lopa ya lopango
mais comment engagement est belé au patron ça na bana misato les ba million a nunité na bana mais par rapport à tata sanga docteur a comme impact kolia mabe kolala etoko condition de vie manka atamba na ma papa mais santé na normal commune na bangungi ebité so comprendre comme na lo ba wana so landi biloko wana tout okolongola complexe akobanga bato so mona okosentir ke nga na linga mato te na paro kolo mukila changa bachola baseka na répondre invitation pona ko kolo mukili soki na mwasi alingi nga na bana famille batungi so bakolinga ngate ya na famille tu musuba ko pesa raison musuba ko chola yo soko sabi yoka yoka okota manko ini batupa pamba nga na katelanga moko lokwa ndelo webi ndelo oui na loba nini kozwa na ngana kozange usepesa batunyo sote échec na ngana kozwa etali oya kopia nga raison vraie raison mwasi na opa kokota na parti pris selon maloba famille ayini yo sa motif or pia kana nzamba permettre ngana za la pia ka libabete atinga na pia ka oya finir na ngana yo lobi ko za molili soko to singa malamu te combien de mibali bakota cimetière likola confiance le la pesa na mwasi njoka mwasi ala ndeke pa mona kisa 100 francs bombongo ebele bolingo ebele mbongo muke bolingo muke bolingo je mataka muta malade ya moko so alinga kufa kiti teke bolingo wana to soma nango partout na zo biso makambo ndimanga yango moni nzambe ko pimela yo tana ya ko bongeza mozana bato yo nzamba ko permettre te bali esengo na yo a freiner yo po ebike boboto na famille na batu wana na ba camarade rotika bango te lokwa nzamba azaka mutu malama inaka te makangi siko yo moko mapamboli or mikolo na église babike yo fongi onginda or panzamba bite so ngindi bato ba ko bomisa yo po pesi bango confiance mikolo yo zala wana matebo na rote yo vraie église bate ya ndenge ba mesana eko simba nga na yana ndenge na yela le haut et le bas etalanga e simba te soko landinga na taka na message na bandelela mingi baloba ngane bandeni aka na mateya moko bimanga na ngona na CNL o ateka sur lo musuteka ya yango lelo ba mateya to la petite comment na batei mingi bakoma ko zongo po bateya na église na kipakate na yebisi yo soko moni mutambongo alandi muyibi ana mbongo te ko sana ko paina ete au futo te mutambongo bakangela ke muyibi soko zana muto zana leadership ate ya muketa te nini te mena ndenge na yo ko kipe makelele te suka ba kolanda influence makam na yo kanga eloko nga na telemeleli batika ko komisa bato bazana ma difficulté lokola baza batamanka nzamba linga bango te par rapport à bato babonga nde passe na telema na yina muta kritika mutu so ba makamba kuta nango okweya ozala ndumba moyibe talinga te tengaka bongola motema oyo etikala etali yo te naza na bana tata ya yo nini est-ce que na pesa moko bombelanga bango boni boy nayebi te sokozo compagne na opesa ba périmètre pourquoi bolinga koyeba pasi mutakuta nango te me bojijaka mabe bomoni erreur so yokinga tala bible kolomo kila jija nani ayebaka kutu mutakoteka ejida mais bazalaka ti mikolo nyonso ndo yambeka malamu koma biso na yo lokwa tosali église tomonaka bafoto komo pikola ti kokotala bandako ya bato oyebi combien de famille lelo koti na rankini mwana ina mama ina mwana likolo ya mateya naloba no polele combien de basi babengana mibali combien de mibali babengana basi likolo ya mateya bolingo ezala me bakomprena mabe mpo paster alobaki boye makambo ebeba baza tala ebele naloba no makambo mikie na poni te yango moni bosakanaka na souveraineté kolo mokili te soko oza na moteya lokuta tika bible kende commerce nzela mai ube telema na arabi zitiaka bato maboko kopa koyede nzambe sa benga yo eleki kuluna okokata na bapota lokwa ndeke yo nazoyebisa yo ngai naoyesa bo makambo frandi te ofrande eza boye yokanga kopesa nzamba tanga moko na pesaka yoka na biso loko moko moke omoni o aza na conscience ayebi ke so na ke église fona pesa ofrande po mateya o ndezo sunganga na mateya église ko vivre na mabonza auto pesaka landanga bien soko za na 10 pesa mais esengeli ekoma na ndenge bochaka te yokanga koma batu miso bakomo ke église po na ofrande bakomo ko kana soni bande botelema kiwana na mona miso baka omoni koto ba pia ko frande ka ba 100 francs na ba 500 ozolo bana mikolo boye
pena micro est-ce que mutu akolinga aza nango pimela omoni kokosa kolo mokili nga na koya na misu na yo na pesi $50 bolobi ke apesi nzambe bien nzoka na vérité faki na pesa 1000 maintenant bomoni babetelinga maboko basukiti nango finiki yango liputo ndire mutu abali bokomona mutu apesi 1000 francs 500 bokanisi kwa sai na nko nzoka nde auti kutunda ku makolo alobi na koka mate ya pamba te fona mbemba offrande commune pa uti soko taila leki ata 5 commune pa ko prier andimia ya makolo mate ya wana ne soka yoki apesa 1000 francs ou bien 500 simasi za susu azongi mais tango akotelema pa ko pesa yoka batei mama obi na loba makambo ondimanga lelo te nabima zoba makamala moto bongisa polebeza na kimia kola mokilo kokita te apekisa oyebi mutu soka sasali miracle na koma nzambe ba pesi raison soka se contrôler ta koma kana lo fundi ko lekana makambo batindi ete face à sala lokola nzambe asailanga seka akoyoka risque ndimanga yango moni pona ko faire ko déranger batute bali po yini sanga makamunyoso mais tikelanga kota nzambe se kimelo suka so ikote kimelo bochango kaka o etikele ko sala ndengeni kuta na batelo kaka ngana prière sute pona ni ona motei boy alembisanga okangote ngana sambela te poni na baya ngana sambela te bosko bakambwana tutotika kaka loko ba bese mosala nzambe pese likaba kote ndefo moni na batuti na kobenda na kachi ko na telefone omoni nzambe ko sala bote na chopanzi likolo titi tango moni ke lekio zo pesinga mutu katondaku lobi na baliki na TV je suis béni yango yo to tango lobalini achenga mbamba na pese mais lobi ki apambola misela la mendicité na loba no vérité ndimanga combien de bato bazok sa kolo mukiliso soni au moins na mutu apesa kai wana attaque na gisi mayoka matia na ezata combien tayi na retard babandeli matia kapona ye combien d'infiltrés na mbongo mabe bakoti na ngwe gisi ba corrompre ba passer Nicolas soit fait d'argent ndimanga ipambola nzambe sala attention kolo mukili ba lesaka lui ba lesaka na corbeau wana ba patron bazalaka te bazalaka comment nzamba promettre Mose ni amunena kenda sango soko lobi makambe yoka ni me corbeau lesa ye soki le lo banga basali musu banga bengena zoba lika bezo salo fandi nya batu badondo na mbongo yo tikali beso ko sa mosali ya zoba or rien so yo kinga makamna lo ba habite efanda jamais ngana ko te mundimite au moins de ça wana yaka nango aba no mama na ko sa ote makamutolo ba oyo soda samba kama kasi koleka civil pa bilwa makasi koyana komba kolo mukilite po asala kana yo o déborder o kote bandimi rankini ye moko andima kotika batabano na nefu pa landa moko soka songa kutu no nefu panza tonto finge nani kolo mukila bimaki zoba orake kana no na nefu akela na su moko tande no na tuti bati bakimi ce qui fait epanaye à mon arata mutu moko soka pengo eza risque mais awa lelo ba tei ba okela suba ndimi mawa te alo bana makama mike nani akotea mondimi o azo souffrir a consoler na maloba alo batata kanga mutema nzamba ko sala ta zo souffrir mais e ko simba rien kota kaka na lipapa e kata na porte entrée olingo vana kana kite tokena na chaudière faut pas pirelo mingi amfutemano to mwana ngeko mpena ekomi ki safe omena lo banoa be église ko tonda na kisasa 100 ngana na confesse ka ya 8 nonande manka je te dis bako bima ne un examen d'état ndimelanga era ne saki mama te zo sera sko kolo muki ona lo ba yokanga na pekisite bo abene to landi bino bo abana mike ba pire ba yaya banani o to ekokuta mena musalo epesi biso posa to ya nandi mama te yangani na bino kolo mukila ebinga na za photo ya vraiment talibi bino orgueil botika ngona nzela kolo mukili na pesa bino soko lingyo sambwa na vie zaka lo fundu et puis le funda mobole bi maloko muta maladi eza lokolo kezo la ndunda okezo la ndunda ba fourchette le funda mobole za kwa muta ndunda kesi mango ba fourchette ni mukuwa ni musino ko jotola nini le funda mobola na ko sote tala humilité et le kitu mama na obano makamba mike moni vio ba nyoso kuti na mokili yokanga lokolo yebie place a utite vandanye zelai na cercueil dondwa
et puis na banga soki akufi bazolele pembeni église sala attention kose quoi non biso ba vérité basekwa te po bon makambo na makambo mutu na ndenge na chaque conclusion na catégorie nango yango na so biloko ebomi makambo ebele yango tobengamaki ya solo tosaleli ya solo maintenant tomoni mwa po kolo mokili atikaka mutu jamais sommet ti sommet tala yesu yoka bashema kolo mokili jésus christ nde balobaka mwana nzambe oyo asova biso awa landanga bien tala kombo na ye na mokili mutu to ayebi ye mais atangamaka mingi te koleka kutu satana nde bapesaki lokumu me mokili na ye te soko ozokompane nga bien bato batangaka makambo epuis bato ya mokili oyo nzambe asala bato ya mokili bawanga na nzambe bakoma kobanga satan makasi koleka kolo bango jésus nzambe abima pete na bikelamu na ye mpo totransmete bato message mabe yo oyo église na te kokaka mfutema satan bakangaki okanga na mutu satan moki mpe baange eza te ekomika soko zongi enfutema omona mwisi etaki mali lokola yo blocage okoti na ndaku ndo za bibambo ningi kosomba batoli te soki te bapuku bakota bikota kota porte le kalikolo soko lali ba mateo na mbeti grigri intercession baina butu boko kokanga te na quartier na makila makasi koma samukanda nga mobile atana za ufene boko makoma na ngate na komando tselanga me futi ndanga cantine na wese na sokola oh non moi c'est un télo na za entelo na za 70% na loreya yo ozo mengo na libala nga okokende na okosote eloko wana ndezo travailler bino basi boye biko gérer mabala te bozolula kokende mabala bozo bakokome mabala te après bokota ka mfutema après bokendo lata bakitambala baloki ngai nazo mona ke ebele batondi na beglise balongwaka te alingi eglise sila te alingaka pe bateya te kaka to prier nde babandi kolela oui to prier wa azokanta ndenge shikita kima wa akanti ndenge John akosa ki jeudi wa yokona suka fait du monde ya kaka kolela mingi na ba jeune ko libale ya sima matoko lezo kitambanga zo tenga muto bengo pe azate tout kala intercession libela na nani sera nini mais ba bongsa langage na bango yonti ko prier mingi ndeza ko bongsa libala langage na yo to sa mobile atana difficulté l'accent mutu bolingo mutazo ngolo bolingo bino pe basi ebele mabo ebela basi bozo ndo piye mibali oyebi ki mobala za feni na hôtel ko la pierre bolami te na ndako moninga na bengo na $10 na ba oyeli ko ya tant on melango ondimi mutu musu $50 batinda ko achelo litoi ba pese ndake ndo futela tata mwasi likamoko za na mboka eyebo ebonga transférer kuna tanga la amone bolingo langu isi asigné mbongo ana so baka donc beta kopa jedi na ko sala yo beta kopi non nini yo dami kumba. Parce que moi, ça va être aussi bon, on a eu qui m'a gagné motivité. Ça indice. Ah non, faut remettre un gars. Na Rolando quoi nyongwa mapa. Mama futa mbongo nanga otika la kimia. Nangani. Ngala kena barne sengo nanga. Yo. Tala. Mboka o mikumbe zali ata ile kiba document pays. Na oyebisa yo. Mboka sana ba poche mo soko koti. Oko piquer Chris. Na oyebisa yo. Ngana mwana mtazolala na 5 heures atanga te mazo sa mathématique na loboko liko mbonga 6 na butu. Est-ce que ngamo pena comme 10 bouteilles 4 5 na bana makama mikie mibali mingi ozomona bawelo liko mbongo po baki lusunga pana bango te ngana mwana mtazobo mandoto na kopo ndire bitumbe bimaza pomba tanga suka mbongo ma yemoko kutukolo nzoto rako tata malewa aliete mama ko su téléphone osawa tokutana kuna fete ban ba fi un peu ba bango mokote so ba e trois goudi différents pour so tendi 2 tours manka na iba jana na fungolo ba périmètre so ko qui sont diminuer ma solo peut changer mutu so bando ko sa konimba so ko si mama sika na lembite no kiteno kane so bika barman ya na 4 ma fifi na ma shikito na bombele to lisolongo tala jeudi wana uchamuki po ba bendo na shema na hiyo ajoyo mama bokwe sabatu mibale bele ba ko lobanja nzela za mfutema te mikumba fifi mikumba mado mikumba moniki tala soko kwesinga yo lekano ko sika photo na Facebook ko poster ngakuna waya loka muta kwesimba bongo obunga te mutu basikrokia kumaka webike pe faut ko changer babongisa gouvernement babongisa nde yo sana remanyama mala mutu ko tala gouvernement na je bisa yo combien de batu ba traire bana na bango na ndalo na bana makama mike omoni fi
to me ma vie na maseki avant to pambola ma to triame il faut penda ba check na ba na makamba solo soki passe ya Congo soko zo mona ngote obongaka jamais na mona ba be kota tina est additionnel kindingu coup de tête alors c'est plat pour les caliboso tike la vita na pesa ba schéma ngana na complexe le côté na mona tout normal na ya mukilinga te mna senga nzambe na changa ninyo kolekelanga par ngamoko oh na ba makamba za comme na confesse na ngako ngamoko kolonga oui na tambola nanga oh c'est coach la na ebinga po avant na yebana ona bisika na leka bisika ba denigra l'autant batela nga ba ko bata masana loba so na leki ba kitina ba se ba bata mba mona na te maloba na bango tikala bango singa na ki na kingo nga na sakaka et ben ba ke pote na ke pote na so ngisi ba so kam musuku ti lola so sala compagnie qui tourne mais beta tour à Angola ezate na ba no vie chance ezangate grâce ko pesa ka vi faute te pe ko chola ka te ko kisa makamzamba l'excellence na nzela na yo osala yo moninga ozanga te talinga te tant que ozazala na bino ba père mutu faute te na ko toka le bananza me bongo na motema côté challenge na ko tino ndo luka po so ko lukite o lia wapi mengana sono mais vu obota bana 8 9 au moins na tata ngana ke no kota makambo papa c'est na bana jamais wala ko miko tuka mutu obi condition via les qualités pas bota mwana wana nzalo le kana miko na côté ba lia kite moi si qui toka tel qui tata na za chebso to kufanzala mibali babe anga libanda na kendete ora kwa na mobala ba kwa na bapula mibala ba ventile lokwa ba biso atie ese masimi nzela ki akimi tanga tkay na mwana eteye nzala wana pe na famille confiance si et si luka fiyo yo moko et puis ko teka te mobali musa ya mibala kosi o ina mwana na yo na ko charge ba kise mibala ki akimi faut ça moi sita mibalo bazo ko sa répondre à période de crise parce que tant na moyen na bana 4 et ko samela na suka na bana to ko teka pilipili manga pona lesa ba bana tanga na église a prier na bana bakina ko sali mabe po boti bana ebele non bote ya bien ko yaya bona bateya nini nga jamais kolo mukila monaki mabe na nga pourquoi tindelinga bana angala bakena ko asa pia ka bota te soka livrer c'est ya yebi keba nzama pona ka bato bana alia cité bana musu bana mabala mko ba cholama mwana moko manka kola kiyendi mais nzamba ponia mutu munene na oyebisa yo ne pas dit que soko tanga tende fia bana noko za mulili na kosi yo faut enseignement donc moni yo kanga nga fanfa po mututu fa kimia linga esengwa muninga kendo kokana ndenga azali na ko mona obotina to ko mona ngatina te mais na sima na nga ezana bato ta misatu mibale batela espoir na misu na bino na tanga te na misu na bino na tambola na couper toboka or na couper toboka bosekinga na balabala pour na condition ya vie mais na bato moso ba moninga ya solo yeyo 3000 bino bochola ka bokabera bato bafuta ticket or nga sono sika 2000 na kena ndako na pesa 1000 fois ba sekolo ya malonga yo nzamba sunga ya abonga pasunga biso mais ko za 10000 francs mbango na masako na kitabare wow obosa ni ke pesa na Christ on komelo temlo so bina banganda wapi pesa kama bete soka indo komi peko komi na tango mona mutale kate dikelanga 500 somba cigarette ya yo ya ko sidisi ya baninga ndi ya ko bombisa oko sala bololeti wapi via Congo après bala baketo za bien wana manka kolata sapatu te to banga nzo ko kaote yo moko nyoko mana kati ko so souffrir la ta goudiri ba chola me kokoti tango sama ko passe ko za laisse to lati ba goudiri biso ba oyo na ndimili chome na tango na lukadi panga nga moko où est le man oso yo kinga na transmettre notre message Congo est à bien so tali pays ko kweya Congo tambola partout ba tutu ba toni sa bar ba sa ba intellectualité Congo ba tutu ba sama kama minina ba wenze so sila misuni batanga te checking ya vie longola so ni mona lipa te bambote na kopia na ngape soute nana ba kopia ne bambote à part Ricky Manzaka na Marco Loko na kopia suna ni mbote. Merci très chers fidèles abonnés de Beaux-Arts Télévision. Vous étiez nombreux à nous suivre. En tout cas, abonnez-vous massivement. Vedi so vous en a parlé au moni petit dans la s'abonnate, ndeko grande sœur, noko papa, joie téléphone s'abonner vraiment et puis ko bossa na ko activer cloche et la notification à chaque fois émission zo kota e bana ko zongela rabino. Et puis je dis un grand merci à ma grande sœur chérie Bénédicte Massissa, Déborah Matadi Merlin Mavumbi ça va joyeux anniversaire na ya ngwana Xila Matadi Mayaya chérie mon cœur Dadi Matadi Vedi balobi grand frère propre Clems Matadi Yvette Kinkela ba bisous na bino ngona ba bisous à la prochaine avec un nouveau numéro.